Voilà, merci très cher internaute. Bonjour, bonsoir. Ça dépend où ça dépendra de l'ère à laquelle vous allez suivre votre mission To Solola Nyonso Tout. Toujours mettre depuis ville il y a Moscou, donc la capitale il y a Russie, Moscou, Kandinge Zalaka. Donc toko profiter. Il y a ça d'abord mbote na balandi na biso nyonso tout bato balandaka biso vraiment na ebandeliti pe na suka ya émission kaka ndenge ezalaka topesi bino ba grand merci na bino lelo tokolobela acoustique oyo lelo tomoni ba artiste nyonso tout bango nyonso tout lelo bakomi plus kobeta acoustique. Pourquoi toye na sujet wana acoustique boko yokango vraiment au cours ya émission na bino oyo. En tout cas vanda tala émission tina suka pour comprendre pourquoi toye na sujet oyo acoustique. Donc voilà, avant tout d'abord d'entamer notre sujet d'aujourd'hui, je tiens à remercier Emi Makabi Scofield, Claude Lukebakweno, Fanta Fofana, donc Topesi Bino, vraiment bah merci et belé. Donc voilà, pourquoi acoustique? D'abord de 1, Tokopesa d'abord coup de chapeau na Ferrigola parce que Montu a bandaki vraiment initiative wana, hein, même si ezalaki Montu na pesa ki eboulot wana, mais au moins yene Montu a réalisé ki yango. Donc en tout cas et ça li lo mo bien, lelo au moins tout moni ba grand locaux là ba ready à misiper ba beti acoustique wana. Donc quand même ils ont là ça quand même que Ferrigola, donc l'artiste Ferrigola il est trop puissant parce que ceux qui bolandi pe ba sortie médiatique ne surtout temps wabimaka ils aura toujours na ba retombé vraiment ebelé yango là que ça vraiment grandeur artiste quoi. Donc voilà, mais tokozala lelo vraiment na thématique ya acoustique wana tokoluka to meka ko expliquer nanu acoustique wana et puis ko pesa pe message moko oyo kozala vraiment mingi que concerner mingi ba artiste et puis ba chanter boro kango vraiment awa. D'abord poto zonga moi sima hein tokozonga sima na homme acoustique ya Ferrigola tout le monde qui homme acoustique wana tout le monde était d'accord avec ça. Donc tokoki ko boya yango te so bo moni mutu abimi ya boyi yango c'est que ça n'aura qui mutema mabe nde to mona ki soi-disant guitariste moi abima ki on dirait ya yebi musique ko leka batu nyonso tout on est alinga ki ya kaka boya acoustique wana tellement armée numérique batu belé bazaki wana ba telemela ki bo ki suite ande ko ngo donc ezo ebana te so raza su wapi. Mais to senga na yeso azui libako olanda émission o to botindele lien émission oyo a sala pe analyse ba benga ya boya pe acoustique ya ready ya misi. Donc bandengo nanga ba congolais to tika keto hein. Donc ceux qui travaillent qui na mutu et que simbite boka bona dans les bons parce que lobby ozaka na besoin na. Donc bolukate ko sumba partout parce que soko sumbi partout là la wapi lobby total rappel lobby est important ya ngwana bo sali deal et que deal simbi na ngote boka bona dans les bons ya mutu ya vraiment ya ngwana wana ay conseil pour la ndeko na biso hein alongo la moi keto na esprit na ye ozailo mo bien. Donc voilà, merci très cher internaute na batuto baza toujours na biso elongo kané to lo bato mingi na respect na bato batala ka biso parce que to bi bato mayele belé hein bavanda na ba etando na bango monsieur bandi et bandeli tina suka bavandi bazeli bayoka o nini trésor akoya koloba. Merci na bino, respect na bino ka ndenge ezalaka. Lora tuza na thématique ya to na thématique ya acoustique wana. D'abord tokoluka tozonga kande na lobaki na ebandeli tozonga d'abord to zwana nu
homme acoustique. D'abord de 1, homme acoustique wana ezaki concept moko oyo faire top équipe ya faire ba cible ki eloko moko bakoki kosala mpona œuvre wana. Tokoyebisa bato nyonso surtout pourquoi ndeko moko abengai nga pourquoi yo olobi ke acoustique ya faire nde eza liboso ba acoustique nyonso tout. Bon yokanga siko awa ndeko nanga na explicite yango vraiment bien. Bato tout babeti ba acoustique na bango tokoboya yango te. Nalobi te ke na boyi ba acoustique bato nyonso tout. Natali ba norme bango tout babeti na bango bien. Mais par rapport ya ndenge faire gola akendaki na acoustique na ye akendaki nango plus loin. Eza na ba condition ebele te. Mais wana na lobaki selonga ya na ba condition ebele te. Mais au moins tout moni d'abord acoustique ya faire gola so botali message mo eza na kati eza rester chez vous. Donc faire gola asalaki d'abord acoustique wana pona na moment ya pandémie obiso tout tozalaki na bandaku tokokaki kobima te apensaki na ba melomane apensaki na bato balingaka yeke te akotika bango bongo te asalela bango eloko moko bo oyo bato bakovandela na bandaku bazoyoka po emase bango mwa mitema kaka ndenge balobaka kaka ndenge balobaka la musique adoucit le merce. Vous comprenez? Donc c'était vraiment la thématique wana. Ozomona. Et puis ceux qui bo landeli yango na kati bo comprendre que restez chez vous. Lobelaki mingi COVID-19. Donc c'est un peu ça. Vous comprenez? Pourquoi sikoyo actualité nyonso tout. Je me fais comprendre hein? Donc pourquoi na lobaki yango bongo actualité nyonso etali acoustique, il faut toujours faire rigoler ça parce que yem da fungola ki G. Mais to lobi te ke yem da bandi acoustique. Bon comprendre ni en ces wana. To lobi te ke abandaki acoustique. Mais yem da fungola ki acoustique ni en ces ali. Comprendre yem da fungola ki acoustique parce que to yebi ke batu tout ba beta déjà ba acoustique. Ba papa o ba beta ba acoustique ande to yebisa rabino lelo eloko biso to koloba ke na musique ya Congo eloko ya sikana nu esalemi te na ebite parce que oyo tout bato bazo sala lelo ezaka ba oyo tout oyo esalema nango déjà ozomona. Donc par là yango monitoringa to faire comprendre bato surtout longo dans la thématique wana ya keno ya COVID-19 restez chez vous faire rigoler la sala qui peut d'abord sous acoustique wana pour et aider ba famille oyo ba domini ande tolobara le famille domini. Donc ba bana ba difficulté. Donc après ma solo ne ba déconfinaki ezali na délégation bakendaki ko remettre babiloko na ba famille wana. Donc moni tango zo sala ba geste ya amour a bongo na ndenge ya faire rigola alinga na ye makambo wana eleka toujours na système ya kuzu donc tango zo pesa mutu nde toujours mo bato mususu osa vidéo zo kabela mutu mbongo osali vidéo te wana nzamba moni onte. Sérieux. Mutu tango zo kabela mbongo il faut te mutu ayeba. Osali geste mo amour. Garde ça, toi et ton Seigneur. Pourquoi on l'accent libo? Pour battre mono osa bien. Ils ont erreur ebele o battre ba barate. Li pa moli et yaka tango zo sala eloko na kuzu et que mutu wana kei abeleli komo nzambe. En tout cas nzambe eden ndeko nde omonaka lipamboli ya. Vous comprenez? De tout monaka lipamboli et yaka. Donc c'est un peu ça. Voilà tout de suite deuxième eloko oyo to tanga siko. Tant to kende sous tobito kende sous plus loin. Le même acoustique wana eza na ba plateforme nyonso tout ya streaming na téléchargement. Deezer, Spotify, iTunes, Amazon. Vous comprenez? Il y a longtemps tout ce sabino bato belé ba beti ba acoustique ba beti yango na thématique kaka bato ba mona bango ke bango pe ba beti bango pe ba ibe oyemba. Ya on to sabino ke za ndenge moko na o acoustique o faire rigola beta kité. O tozo dévoiler ce ko ba makamu susu. Ozomona. Donc ils ont ba plateforme. Donc ils ont tekama. Ozomona. Et puis ce tobito lobela susu
tango acoustique ebimaki tomonaki acoustique elekaki na RTNC kendaki balobelaki yango na RTNC. Donc voilà. Donc toloba marketing esalemaki vraiment na eloko wana parce que ezalaki concept moko oyo y avait des gens très intelligents bavandelaki projet wana. Donc voilà, tokangi sikoyo parenthèse ya fait rigola. Na lobika muke beleza na acoustique wana, mais na lobika muke pona zo vraiment temps et belé ya ko expliquer ma mususu. Voilà. Alors, toke sikoyo na bakoustique nyonso to ebimaki. Bande kona nyonso to babimisi bakoustique na bango jusqu'à présent ngai na monika ka des artistes oyo batie babeti bakoustique na bango batie yango na ba chaîne na bango moko. Eza pe sous ba option. Ozomona, eza ba option. Oyo bango moko babeti bakoustique na bango batie yango na ba chaîne na bango. Avantage eza nini wana sikoto ebisa bato ba comprendre. Bon comprendre que le des artistes wana to moni Redi Amisi na Redi Amisi Bailo Kanto na Roi Marquis JDT. Baza na vision. Vous comprendre. D'abord le des artistes wana barumba na bango raté. Les deux artistes wana bazara na ba polémique té. Donc koloba apport ya ba acoustique na bango et kozala vraiment positif d'abord na ba chaîne YouTube na bango. Pourquoi to lobi bongo? To lobi bongo pourquoi? Pour ba comprendre. Tant aux yeux déjà acoustique na yo beti acoustique, aux yeux acoustique au tient na chaîne na yo. Donc aux a une actualité té d'abord ou une actualité. Parce que fait rigola ça qui lo quoi bien. Ali yo pesco tango beti ou une actualité. Ba ko luka batala oui. Ba yilo quand tu peux abetaki acoustique. Ba tu ba ko sa nini ba ko kende ko kotala. Donc ba ko kende kotala d'abord yo ko bénéficier d'abord parce que chaîne eza yo. Soko zaki na 50 abonnés yebarango nombre d'abonnés na yo ekomata. Zomona. Et je pense que makambo na zoloba ba artiste na bako contredire ngate nde bazawana ba ebike ba acoustique o bango ba beti et apporter les bango plus. D'abord na audience à chaîne na ba chaîne na bango YouTube et puis sur le plan katuka bianza wana muto ako contredire nga azate parce que to moni et belé déjà to moni et atteindre déjà to moni via na biso déjà ils ont atteindre déjà ba 100 000 et puis JDT aussi. Donc Sokazalaki na 50 abonnés. Yo tu peux imaginer que yo sali 100 000 vies et puis na 100 000 vies na nos yeux ata kati te ya ba s'abonner na chaîne na. C'est pratiquement impossible. Donc c'est-à-dire le roi comme na ba 100 000 wana Sokazalaki na 2000 abonnés. 20 000 pe bako ya pe mbamoko. To 50 000 pe bako ya pe mbamoko. Déjà ça apport moko positif na chaîne. Yango lo tocho ebisabino. Yango message na biso za boy. Yango moni to classé tant to vandi to meki otala to comprendre quand même que ba tumi baleka nde ba oser ko tchana ba chaîne na bango. Ba onyo su batikali. Na ebité. Na meki otala vraiment te mais ba otu batikali. Ba tchena ba ndombolino, ba tchena ba chaîne YouTube oh ils en a plus de nombre d'abonnés belé pour bazwa rétention et puis pour bazwa pe audience na ba visibilité na bango. Donc bango baza juste ce bateau tout batikali baza juste traumatisé na ba vue. On se comprend, ba juste traumatisé na ba vue. Bango vraiment boule na bango ba boulete ke ce qui to tchaki ngo na ba chaîne na biso moko donc ngaki pe to zo apport moko ngo za positif. Ya on to yipsi bineza mambo esprit. Les esprits. On se comprend. Ce qu'on bête à randouler na bien ou signer ou boire ngo na chaîne na yo moko pour apporter à la positif. Donc le robiso to ngai to lo ba yango wana. Et puis surtout bito kende soka na loko to za na contexte wana kaka ya acoustique. Et ça c'est une façon d'abord de ce qu'on a projet album to a single na yo. Nengo boakaki acoustique na yo bongo. Yebarango et ça li mise à jour na yo artiste. Soko yembaka. Il faut s'attendre déjà que non. Ceux qui ont lancé sikoyo lisusu moi annonce moko par rapport à single na yo yebarango batu barozala très bien saisi. Donc il touché et kokende vraiment bien. Ozomona.
Donc avantage yango wana yango tokoyebisa bandeko batikali soko zana omonike oyebana obetaka bandule no bien osalaka bamakambo na bien kowelela kosala kusiki te otindela yango o kingani o azana nombre d'abonnés ebele ozosala erreur parce que okotikela yango nde yenda kozala plus bénéficier na abonnement na visualisation rétention audience nyonso etikala ya chaîne wana yo ozwa no kaka tomonaki nani tomonaki akusika ngingani esali 30,000 vues otikali ka bongo otomona esalaki 200,000 vues otikali ka bongo. Donc eza ba erreur yango moni ba te na artiste mususu Karim Mokonzi pe achaki na chaîne nae et puis tomoni résultat ozomona. Donc faut y bango il faut botimbela internet YouTube c'est pour tout le monde. Donc c'est pour tout le monde. Bobangelo ko moko te fungola chaîne YouTube na yo soko beta kandule na obie ndima chango kuna et ozaelo ko moya important pour la chaîne na yo. Bobanga makambo etali ba view te. Bobanga makambo etali ba view te so beta kandule no bien bato bolandaka. Tomo ba vie na biso ba bailo. C'est bon. Asali biso ba mama na biso ba zaki na wana. Aussi ba orphelin. Et berça jeunesse na biso na yoka orphelin te. Ozomona na yoka ngote. Ba assistance sociale na yoka ngote. Ozomona. Donc c'est parce que est vrai. Yango bobangela yango to beta bino to yebisaka bino so ngana yaka na puna na yaka pourquoi na yaka mingi na yaka ko réconforter bino. Donc bobanga makambo etali o non ya sala ki autant d'éviter mutu na mutu azana audience na ye. Vous en comprendre coup de chapeau na Inosbi abeti Olandi lelo to moni déjà ezokende wana mutu na mutu azana audience na ye ya chaîne na ye. Vous comprenez bande konanga. Donc attendez tu na biso souverain binada mandazana net album na ye wana avant ma bimis album na ye asa la chaîne YouTube moko eza officiel ya ye moko binadama asa to saleli ma promotion bat bakoki kaka 2000 personnes soka bat bakoki kaka 2000 personnes YouTube a opesa ye place ya ko protéger ba œuvre na ye oki mutu te ko yozango ozomona bato bazana na vie na biso souve oza ba technique eza ba mama na ba technique faut bato bayeba usage ya YouTube déjà soko komi partenaire à YouTube a ko protéger ba œuvre na yo net dans lo baboy soki mutu azwi vidéo nanga YouTube a otindela nga moko notification que vidéo na mutu tel azwi yango boy soki nga na obina bloquer yango na ko bloquer yango. Donc peut-être un exemple moqué. Faire rigolo la deuxième acoustique à bêta qui a 13 minutes. Il y avait presque tout le monde à jouer qui ont. D'ailleurs moi j'avais pris ça en direct, il y a chaîne il y a donc na diffusé qui concert Rwanda en direct na chaîne nanga. Maintenant après 2 jours faire rigolo la zui yango a tie yango na YouTube na ye. Donc, il récupéra qui nyonso. Il a tout récupéré. Donc, bobangelo ko mon côté. Yango to lancer message. Niti ba papa chéri wan. Si papa chéri chema libaya bi bon. Je m'excuse. À l'équipement lobby. Chaîne nangai officielle yango na pour ça bo s'abonner massivement lobby. Balle de match to chango kuna na ebisa yo soka papa chéri lobi lo wana 2 jours 3 jours une semaine akobeteta ba 10 000 cas ba 10 cas plutôt akobeteta ba 10 cas donc ba 10 000 personnes ba kokota mbamo et puis chaîne evandi kitoko tanga oboka ka balle de match ba tout ba yo do dawan et ya ba technique biso toto si ça na marketing numérique to yimaka mo ndenge kenda ozomona bande ko na ngai
ya ba artiste makambo na lo ba bozongo ka awa makambo na yesa bino bozongo ka awa yango to lancer message na bandeko to so yo nano beti acoustique te ndeko acoustique esa mise à jour ezali mise à jour ya ba plan na yo soko sale biso sélection mo rata ya des chants au betela ngo acoustique ma kitoko bato ba koyoka ba jino ka poeji oyembaka bien bato bana posa bayoka ba dubidu wana et puis ko kendo pesa ngo mutu te ka poeji ko pesa ngo mutu te zwa ngo chango na chaîne na yo okomona ba impact nango bana wenge botimba makambo to fungola bino eza ba réalité eza réalité ya makambo ya YouTube donc ndeko na ngai oyo nyonso to kozwa libaku ya kozwa émission kotala émission oyo so za na ndeko na aza musicien muzika na yeba na ye botindela lien atala makambo to lobi eza très important. Maintenant pour conclure na dossier na biso na sujet na biso to nango lelo ya acoustique to koyebisa kaka na bato nyonso tu balandaka eloko bien coup de chapeau na ba grand bato nyonso ba comprendre message ya robeta acoustique bo beta donc quand to lobby soko beti eza olandi no mutu te ezaka ke non ordre mondial oyo ferigola pesaki yango wana eza makambo donc beta et puis eza makambo bato bayembaka soko yembaka te okoka te soko binaka tikala na mabina aiza makambo acoustique eza makambo ya nkunga bampema miyembe repon oyembi otie yango et puis quand na beti sete ndeko soza na chaîne YouTube tia na chaîne YouTube na et puis na beti sete ata lelo zano na chaîne YouTube eza na mike donc baza na ba muke jour okokisa 1000 abonnés au récupérer ba œuvre na nyonso ko banga no kote yango to beti yango na loba toujours YouTube azali plateforme oyo vraiment bato ba comprendre YouTube ba comprendre ka yo aider mingi ba artiste mais ba artiste no ba comprendre te yango to bomo na bomoni ba beti ba acoustique na ba po ba tia na ba chaîne na bango tellement bazo banga on a étalé maté ba ki boka on a ba chaîne o esali déjà ba 100 000 abonnés consort yango wana ozomona donc voilà message to ki nango ya opesa yango wana ba golo ba chinois bana membre to pesi bino ba salam ebele parce que Karim Mokondi ye moko ayebi la dona ina bien la dona YouTube donc ba coup de chapeau na yo donc quand ndingi to solo la quoi na pesi mbote na Aimé Makabi Scofield mon ami depuis yo yebi mutasimbi plan ya prison na minute eza yo quoi ba big salam na yo na famille mobimba na pesi bato nyonso to bana Moscou surtout bana Paris bana Belgique bana Bundes to pesi mino basala mebele Alves charge mboka il faut préparer acoustique na préparer acoustique moko to binde to coacher yango match ozala vraiment chitunga quoi. Donc voilà, merci à tout le monde bato nyonso bazaki na biso e bandeli tisuka ezali biso ra bien donc bo partager émission oyo mikolo tondona ba sujet moko ya ko décortiquer pour bandeko bele bazoma connaissance parce que biso les chaînement promotionnel donc tu vas ko sala ba promo surtout ya ba artiste donc mais bo sanate quand tu sais bino global sport ezalaka ça fait longtemps na yambi ba sportif te mais bientôt là no yamba 17 champion 17 no yamba en direct to miko solo la prochaine combat na eza pour quand ndenge ezalaka donc global eza tout en globalité donc on parle de tout eza description chaîne na biso yango wana to na divertissement to na ba émission politique tout théâtre make-up cuisine tout ezaka nyonso to eza na description chaîne na biso eza bon donc c'est un peu ça donc tout chaka nyonso tout donc c'est vraiment ça. Donc voilà, merci à tout le monde. Restez toujours branchés na chaîne Nabino. Donc, tu auras un respect mingi.
na ba téléspectateurs nyonso to batala rabiso na ba internautes nyonso to batala rabiso respect vraiment na bino donc tokutana prochainement na ba édition na biso misusu comme d'habitude. Merci beaucoup, bye bye.